bato ba opeksa magoda babina yango bango moko babina yango wapi babina ka ngana yebisio kolanda ba biloko na te bana eloko sala te boto ya boka ibongo soki papa na mama basangana ka te bakanga kai ba interpeller bango pourquoi ba interpeller magoda bakangi héritier c'est là héritier yibi héritier bomi mutu bato ba boma bato na bakanga bango bato ba to ikusa ba boma chef de l'état on l'a dit général Chiwewete a dénoncé bimisi liste bato ba na complicité ya ko boma fati yoki bakangi bango si ba fana ba olia ba ngombe ba olia ba bimisa ba mino ba osekati vous voulez arrêter l'artiste parce que papa c'est bato misala obi combien de familles ba na kati orchestre héritier solo la vérité intelligence pe sagesse bimisa na makambo to limbo kona biso bato beli ba ndimete ko sala cri to danse le roi magoda. Ne me mêlez pas ma musique avec ma vision que je parle de la politique. Je ne parle pas pour que je devienne. Oui, c'est des voix différentes, mon frère. Il y a le quoi RRD, na RRB. D, et autres qui n'étaient créés. B, Soukara, na Île-de-France. Où est le mal? Mais pourquoi tu as fait de prière? Vous avez un problème dans ma sœur en Christ? Vous avez choqué? Non, un problème dans ma sœur en Christ. Vous avez une déception parfois dans ma sœur en Christ? Les Solomon, il y aura ici en Christ, il y a un Magoda. Est-ce que c'est vrai? Il y a un Magoda. Oui. Alors, il y a oui. Dans la vidéo, l'accent A. Yani. Dans la vidéo, il y a un rapport sexuel dans l'église. Ok. So, invité au royaume. Pourquoi pas? C'est mon orchestre. Très bien. C'est mon orchestre. C'est mon orchestre, mon frère. Très bien. C'est mon orchestre. Tolobara na biso, tolobara na biso, tolobara mais ça palais na biso. Très bien. Palais tira la palais ko tobola palais te quoi. Très bien. Et l'autre ça la ma bende parce que nga za mutuna la lisarate, nga tele misara papa. Nga la lisarate, nga linga respect na vie na nga. Nga si quelqu'un me respecte, je dois te respecter. Solo la vérité. Nga zo ba siko na compte que aza mutu, na za contre yete. Mais nous avons contre acte asali. Donc, asali ma benenga bali. Asali ma benenga bali. Asali ma benenga bali te mais abali ngonde mbangu bana. C'est bana bazali to na tende ça va boko condamné te. Maman na kufa wana ana famille na ye baza. Ba famille ba monde que non au boycotter ser na biso, au saboter biso. Nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des blancs. Solo la vérité. Ou acceptera pas que fabriquer ça guide de la génération nabino. Aza guide. OK. Tout à wenge to kutara héritier na wenge. Vous comprenez hein? Azaka na courage alonga mutali boso asali orchestre. Et Simbape. Et Simbape abimisa ba mission. Nazaka hypocrite te moninga. So moi misu nanga. Otali face nanga bien. Moi misu nanga bien hein. Na banga te na respecter ande bato. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Bienvenue dans votre chaîne YouTube sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en temps réel. Merci pour la confiance dans la considération. Bonjour, bonsoir, Nabandeko tout bon dans c'est net Mambote. Nabandeko tout bon dans na Congo pe na kata Kinshasa. Donc ça bino vous hésiter sur bona ba société, bona ba album, bona ba single, bona ba événement, ba barbecue, vous contacter biso pour la promotion ba activité pe ba compagnie pe ba société na bino. Na profiter na joyeux anniversaire na stagiaire na biso Gladingasa. Profites-en que le bon Dieu vous garde bénisse longue vie. Donc tu sais Nabandeko tout boto la biso. Je pour l'anniversaire, il y a madame, il y a papa, il y a moi, on a contacté biso pour nous souhaiter bino joyeux anniversaire, nous te souhaiter Glading Ngassa, joyeux anniversaire encore une fois de plus de la part du papa Ngilingili. Donc on est venu à Bruxelles avec légende vivant Kofi Olomide à Bruxelles tout vous allez motiver. Na epsai bino to zoya Bruxelles wana mobondo pour nous soutenir événement monini ya grand pa Kofi Olomide na rata Bruxelles. Ba Bruxellois, na Bruxelloise bo sanate rendez-vous yango. Gaëtan Lipamoto sniper de Ferrigola grand Bruxellois rendez-vous yango. Eric Badi Bantou rendez-vous yango. Donc borouta na ba Louvière kuna boeti na Bruxelles pour un événement yo.
na bosanité Morimo ke Dadi Podra donc rendez-vous Bruxelles tozoya wana équipe au grand complet à Sola Vérité tozalana pour soutenir grand projet ya Kofi Olomide bosumba habillé bandeko bosumba habillé s'il vous plaît bozo à place c'est comme qui est déjà mangu bozo à place pour bozanga te papa sombela bana mama sombela papa famille boito la musique ya grand mon pao avec plusieurs surprises dans cet événement. Tozana mon amboka Gims le 19 le 20 le 21 narata Paris la Défense Arena souka na ndule na hostel bana Mike Botola Rabiso le 21 ba place ezana mais le 19 dans le 20 sold out déjà bozo à place le 21 décembre boyo yoka to yoka na bino mon amboka Gims ninga do pompe ndule ninga do sala honneur peu fierté musique ya monde sans concurrent boya rendez-vous le 21 le 19 le 20 décembre à Paris la Défense Arena. Les rois de la forêt Wilson a passé ce rendez-vous le 18 octobre Narata Adidas Arena. Le Seigneur ba Congolais nous ba mourir bonne musique bozo la place comme na Rossi les comme na Shuka tout kutanabino avec Mokonzi Abanyama les rois de la forêt Narata ya Paris Adidas Arena avec Wilson. Merci na bandeko tout batali biso bandeko tout boza connecté pe branché à ce moment ko hésiter sur un événement concert barbecue album société contactez Bissot pour la promotion. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Tigre Lobesso, bonjour. Bonjour Miguel Niemba. Bonne santé. Ouais, santé quand nous sommes monades. Quand nous sommes monades santé ça. Bien habillé hein. Ah merci hein. Yo peux bien habillé. Ah merci. Chemise à chair. Montre cher. Sandal à fatigue. Non normal. Non normal. Une bêtise Balmain. Où est Balmain Balenciaga. Où est Balmain. Ah OK. Voilà. Après Magoda, tu as mis félicitations déjà pour na poteau de la race cimetière ba musicien bimara de souté poteau kuna tsokoza jonga kaka mais en fait, au Koumana Poto, ça fait plus de 3 ans déjà, si je ne me trompe pas, plus de 2 ans. Mais on s'inspire dans Magoda. Non, ça fait 3 ans. You know, ça fait 3 ans. On a 17 mois à Poto. Ah, 17 mois à Poto. Donc, on s'inspire dans 18 mois, dans une année et demie. Une année et demie. Donc, on s'inspire, puis Magoda, puis crochet. N'invitez, message nous en ango pour nous bayami Magoda, batu babini Magoda déjà. Bon, premièrement, avant de bandana pesi bambote. Bonjour, bonsoir. Banabato no so baolanda biso na minute yo partout dans le monde. Sur la vérité, Fortey Jaune, ils ont suivi partout dans le monde. Merci. Avec beaucoup de sincérité, avec une grande compassion que moi j'en ai, que je porte. Na ozonga suko na sima, de to bato ta la rétroviseur mige, na la partie est de la République démocratique du Congo. Bato ba continuer au kufa. Donc ba compassion na ngai ezali na bana est. Na bana est, la partie est de la République démocratique du Congo en général. Parce que bato ba kakao M23. Hormis à M23, on a plus de 5 quelques groupes armés. Oso na mna no tangelo na ko na jata na ba 60 quelques onga na ebi na mutu. Samedi, excusez moi. Te, on bien. Samedi, bien. Merci. Tout va dans Mamboka, bien, ça dit bien. Magoda toya on après. Samedi à le 27. Samedi passé le 27, écoute Kinga Nazaki na Bruxelles. L'invitation à Karine Mokonzi pour l'anniversaire ya Arieta qui est notre fille. À coup c'est 3 ans à Karine Mokonzi, la félicitation, tout ça, tout le monde le sait. Moi, dans samedi, on a basali incursion na 1h du matin. Église, c'est une paroisse, l'une des paroisses de l'église catholique. Ba rebelle, ba Adef Nalo, ba Koti, ba Kati, 41 personnes. Dans 4 églises.
Samedi. Samedi, tozalaki na Bruxelles, wana le 27. Le 26. Le 26. Le 26, siko kasite poto. Na butu déjà, le 26, et même abisso na. Le 27. Et même na 27. Déjà minuit, déjà, to côté déjà. Ba bomi 41 personnes na entité moko to benga ngo commanda. Ils ont centre kobima commanda Tibunya, ça peut nous prendre 80 km. Et le kobimi na gare centrale tina Maluku. Na gare centrale tina Maluku. Bakati, bakoti na kati église, bakati 41 personnes mitou. Ba kidnapper batu, ba violer bana, ba bimi ba kei. Et longwe wana, lundi ou mardi, na kati ya ville ya Bunia, na Yambi, na galerie mo batongi sika na Yambi, sauna monge za wana, mutu bena ye na kagoul, bien kagoulé likola moto, ba pousse likola moto, a kiti bena bi ke noten, tala mutango toluka yeyo. Abimisi bena bord on na filme auto tara filme ya ku scénario abandi ko poudrier batu na nzoto na ville ya Bunia. Donc ngai en tant que congolais, naza compatriote congolais, je suis artiste et musicien congolais, une figure emblématique, leader d'opinion. Ngana ko bandolo bara na TVT 5 na lo bamakamamboka. Donc naza de cœur na bande ko na biso na obazo subir lelo makambo eza ya bango te. Ezali en ezaki moteur mabe. Ozo analyser banani baboma ba congolais. Pona yo. Oui. Pona yo banani oyo bazo boma ba congolais bon. Ozo analyser. Nyamalia ka madeso kana kacha lidesu. Nyamalia ka madeso na kacha madesu, kana kacha lidesu papa na ngai. Bato baboma ba congolais banani. Selon yo. Bato baboma ba congolais eza ba rwandais. Ba rwandais, pas les rwandais en général. Le peuple rwandais, le peuple, nous avons précisé, le peuple rwandais. Que je finisse. Avant si ça reste dans le bas pour un peu dans le Bosana. Vous posez une question à poser dans le bas. Oui, n'a aucune réponse déjà. On lui bat rwandais. Nabi ba rwandais, ce ne sont pas les rwandais où il y a peuple. On a simplifié. Ce ne sont pas les peuples rwandais parce que nous, le peuple congolais avec le peuple rwandais, tu as un problème. J'ai vécu là-bas pendant mes 5 ans. Je maîtrise l'histoire. Plus que Batutu Balobaranga, moi je connais l'histoire. So ke na Goma, yana bat basara na Goma vanda na Gisenyi. Oui, yana ngana lobo. Yana mutavanda na Gisenyi na sara na Goma. Mais la plupart à Batu, les akutute Batu bavanda na Goma basara na Gisenyi. Ce sont des gens qui travaillent na Goma bavanda na Gisenyi parce que lo chocho ya bien et bimarande na partie na biso ya Congo. Donc kuna frontière kutu bakangate. Frontière bakangate. Bakota ka bimarana bango tranquille. Oko mona neti ero yo ba mama batekaka ngombe batekaka bandizi, batekaka ba bilari. Ero bazo katsa bazo ngana bango Gisenyi. Okuta ba congolais a foutela ngana nda kuna Gisenyi. Parce qu'il y a que non foutela ngana primo ya bien, et après na ba condition pe bien habité que na Goma banda ka condition bien za tezali, mais a préféré na kuna tant sunda ko futa $200 na Goma, kuna côté on futa ngo $80 na Rwanda. Na Rwanda na Gisenyi, vous comprenez? Chose étonnante, au moins na Rwanda ninga bongo. Soko simbi congolais na Rwanda aussi problème. Bato ba ibate. Oh. Papa na ngai na ba masolo. Tout na ba fana ba ça yo. Makambo mona esala ezali politique ya Kagame mo na mutema na ya munene ya lokoso na ya nango aza lokoso alinga soka lia eloko nino pa vimba to ebite eza ye moko na ba groupes armés na ye. Nous sommes des figures emblématiques. Je ne peux jamais venir à la télé faire un discours de discrimination. Peuple rwandais a un problème na peuple congolais te. Mige ba famille za kuna za mixé. Au moins congolais ndeko na bino congolais abotana rwandaise. OK. Au moins rwandais abotana congolais. Congolaise, pardon. Mwana vanda na Goma me bakoko na ye bazaka na Rwanda. Mwana vanda na Rwanda bakoko na ye baza ba congolais tamsu tata abota tata na ye aza avanda na Goma. Donc nous les Congolais, nous sommes censés c'est impérativement de vivre en cohésion, de vivre en connivence bonne avec les Rwandais. Ezali Kagame ndem ta osele a créer ba terreur nyonso. Eza Kagame na ba politiciens ba hypocrites. O bana kati ya Congo baza ba Congo sepesi bango nyonso mais bango ba ndima te ke Congo pesi bango nyonso nde baza na ba complicité na bango baza ba complicité na bango ne ba pona roboma ba peuple congolais. Vous comprenez comment boko vanda bo na mboka lokwa commanda et fournissaka bunya ba premier produit de nécessité ya ba produit alimentaire de nécessité ya kolia bozu bosali inquiction na kati ya commanda bo bomi batu ba bomi siko batu na commanda eza siko ba nalu. Ils ont un groupe armé qui est Nalu. Baza ba Ougandais.
Voilà. Ba-Ougandais, basangana na ba-Congolais, ba-Ougandais na omona ba-nalu wana tango bayaka, bayebi na bango mboka te. Bakozwa kaka Congolais moko batie liboso. Lakisa biso njela tokende nzela ni. En plus, ton abinao, nyamalia kama deso kana kati ya lideso. Omoni guerre wana, ezababi na guerre asymétrique. Ennemi ayeba na te. Tout est Omoni batu ba obomana. Tout est makawa. Ka bango ba taximen, que je finisse pardon. Ka bango pardon hein. Ka bango ba taximen, ka bango ba na moi bana ba boutique ba oteka ba biloko wana, bana ba chuma na bango na kati ba chuma munduki. Bana ba mbeli na bango na kati. Pour le problème c'est que quand je dis souvent à la télé que non, le Congo mérite d'être retourné dans la colonisation. Parce que la République démocratique du Congo, jusqu'à nos jours, Batubaza non identifié. Tu habité au Azana non tu habité. Congo Moussapi ne kotate. Moussapi, ne te mona Moussapi. Ah, na Congo za la raté frère nanga. Siko bokoye ba nani azana na ndenge nini. Omona ka ba bomi batu. Nzela batu ba côté bazana bango kana kati wana, baza wana, ba taximen wana. Ce sont eux qui font toutes ces manigances. Donc, Congo, Moukonzambo Kanengazawana, président Fachi Chilombo, Félix Tshisekedi, je ne crois même pas qu'il y a 2028 élections aux Anambo. Pour Anité. Mais l'élection, ça va déranger trop. Sauf qu'on va éviter de dévoiler secret. On a une information. Élection, vous avez opposant à Congo, opposant à Congo, opposition balia mbika balala batika baki opposition baki tutufuni ya lukuta basanga na frère na bango batu babongisela batu mboka ba déranger trop netro ça l'émission somme toi déranger surtout ça l'émission to kata il a assez dérangé, il a été beaucoup dérangé mutausa musandeni complicité a commis si batu ba généraux après si batu ba fonction minene les mêmes batu après si bango ba fonction bazo sala ba complicité ya kobomae. Tant que la complicité de Tshisekedi, pour que tu sois congolais, tu perds Moussé Laurent Désiré Kabila na aventure. Tu perds na habité bango so la politique na basala bango ndenge na habité. Migi. Ngam na habité que non muto alinga bomangai. Yo ki liste ndé na habité so za théâtre basala sa théâtralisation politique ndé to lobana oncle Gilles Dikando Noisy les sec na papi matalatala so za théâtre basala la rabiso ngap na bi ke mutu azali ngabo mangai pe bozi mutu bono sambisa non bozo mutu bokate mutu mbamoko sili o azaki na songolo pakala yaka wa kata mutu kende kuna vatu kudodwani yo yaka wa kata mutu kende kuna esili parce que na Congo faut comment roboma batu officiellement ba voter loi et peine de la mort que non osali mabeba kati o mutu ba kati o na mutu batu ba omona batu ba continuer sur na bêtise wana ti ba continuer na bêtise wana ti. Yo maintenant vandi le président de la République big na que non batu basali pendant complicité bengi ba bomayo Tshisekedi Fachi papa to perdant Moussé Laurent Désiré Kabila na ba vantiro parce que ko pesa ni ko pesa ka que non bango ba lingi te makambi azo sala il faut ba bomaye vous comprenez mboka ça non identifié batu baza recensement na mboka to yebite to za combien to lo baka to za plus de 100 millions to etant super to leka to yebi na bisote et pour côté ba opposant bo sangana ndeko na bino boluka bo bongsela batu mboka na sima nango boluka magamusu ya kosala franchement et ça la passe na motema to vivre te na Congo to vivre te na Congo to vivre te na Congo to vivre te tala ba to kanga valise satellitaire mobwe ils aura bien information ya président de la République magamna sa solana ba partenaire na epo na mboka bango bazora magamna sona et donc franchement mon frère le Congo mérite de retourner à la colonisation. Ça montre que les gens n'étaient pas bien préparés. D'ailleurs, l'administration n'existe pas au Congo. Je peux dire n'existe plus. L'administration exista à l'époque des Belges. On a un pote, on a 17 mois. Niveau de démarche, on a ça. Ah, pour un bon absurde. Na fout même pas un euro. Et on a blessé comme ça na Kendara. Bango bazolanga prise en charge de transport. Na pesi capitaine Piro. Na pesi bambo théâtre donc Vala Yema, Arma Yema, tout cela na bino makambo. Vous comprenez? Karine ici au cas grave. Tout soleil makambo. Comment faut sur la colonisation? Ça n'engage que moi. On les a idées nanga. Faut ça la bien. Bah apprendre tout. Comment administrer un État? Comment gérer un État? Vous comprenez?
Et là, on a le baga yango wana. Très bien. Parce que ça là pas si. Moi ne vends na boy. Donc on va no solara musique te solara musique te beta mboka kara. Donc on beta mboka karaté. Les pays là nous appartient mon frère. Donc on beta mboka karata mukete. Bato ba sala makambo wana, ba yebi le pourquoi ba sala makambo wana. Bosi bo sala ida na mboka dia pendant ceux qui 18 au travail na mboka. Et loko nini olinga so sala ya koleka. Congo t'a donné tout. Et puis si bango nyonso so ba sala 18 ans na Congo na pouvoir à 18 ans. C'est 18 ans na 2 ans, c'est 20 ans, c'est combien. Les Congos les a tout donné. Et loko nini sou ba lingé, loko nini si la raté. Tout le monde c'est Emmanuel Macron qui est président. Demain après demain, ça ne sera pas lui, une autre personne qui viendra. Avant lui, il y a eu ses prédécesseurs. Vous comprenez? Bazalaki, Sarkozy, François Hollande, Bazaki pe likolo kuna, bango bakenda, vaina bango, pona nini te na Afrique ko za bon. Je parle de la République démocratique du Congo. Pona nini te na Congo ko za la boye, pona nini te. Bato bazo comprendre. Moi je suis pas un tisékédiste, je ne fais pas partie même de la structure politique na bango ko na za mutaï DPST. Je suis un artiste musicien congolais mais ça fait très mal et ça la passe na motema. Et ça la passe si. Et ça la mboka neza vrai mboka. Mboka neza vrai mboka. Et ça la bat bo mboka, neza bat bana kacha mboka wana. Donc Félix Tshisekedi fa longola alo article la la biso ba politique monétique aza mundele, onetique te aza mundele ta mutu mwindo amuluba. Aza congolais aza bikolo nyonso ya poza président, bikolo nyonso te za kati na ye. Voilà poza président. Ana parti pité. Article politique monétique ote on va pas faire ceci te, il faut boma. Soka bomite ye ba ko boma ye, so ça ba blague na bato wana. Sont des sanguinaires. Comment on va faire un mutu bio pesi mutu nyo surtout au pesi bato ba fonction bato ba mijoter ba complot ba bomayo. Pour faire un bato faire un opposé tala kaka. Ba ko bomaye. J'ai to perdre muzeka boy. C'est là au mona. Il doit commencer à exécuter les gens. C'est pas lui qui doit exécuter, c'est la loi. To souhaité te ba momo konza mboka parce que écoutez azo diriger mboka na ngana zo faire réveiller to sambela nda azala kuta bon tika ko sela nzambe makamu nzamba sen nzamba mi papa nzamba sen mais nzamba to sambela ba tika acha bible lobito sambela bato ba konzi tika nzamba sen boti ko pesa nzambe misale za été et na ko sibino bongo mingi na ko so bongo mais fito sambela za bon nzambe mingi na ko so ke fo bo sambela mais so ki abeli lokwa kongo ebeli lukuta nzamba sa pese bokonzi. Nzamba bina sala oyo lingo sala. Protégez-vous. Bomi batela ngana ko batela bino c'est qui a dit ça, c'est Dieu lui-même. Ko sa teke ndongo uti na ndako yeti awa soko sambela ki ale okatisi tramwez oya okati na ndanga okomona neba okati loka bakata bepis. Au moins ndongo okopto yo okutona mutu eza koto yo libolongo eza koto yo mupende ota mupenda mike yango te ato komo sangisango. Tu dois te protéger même si tu pries. To ti ko kosela nzambe makam to pesa nzambe ba charge eza ya yete. To sambela Fati face la makambo aza congolais aza kinois asala makambo neti mobala asala makambo ke non yo lingo bomangai lexe kuna tui boke kuna tui boke kuna tui abomi il faut boma batu c'est pas lui qui va tuer on va voter la loi de la peine de mort comme ici en France en 1789 le parlement français avait voté la guillotine pour ba katara batu mitu. La France à l'époque n'était pas dirigée par le président. France à l'époque, ils avaient dirigé dans roi. Roi na nyokola France à l'époque, les Français ils appelaient les Gaulois. Moi, je ne connaissais pas l'histoire. C'est à peine que je viens de prendre l'histoire de la France. Parce que dans ça l'intégration, na zuyango, tina souka nango Gaulois, lemba qui sali révolution française. Tant ça la révolution française na 1800 quelque. De babani makambo ko boma ba roi ba okata bango mitu. Na Congo il faut ba kata batu mitu, ba mitema mabe. Comment ma commission générale appelle sa fonction aux hommes mijotés complot pour me Tshisekedi? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Migo pesi mutu musala et pas na fortège na so la vérité. A comme ko ça la complot ba bomayo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Peyo vando tiki mutana ko tenga la na makamwana te tu vois la politique, la démocratie, quelle démocratie? Les gens qui prétendent, les gens qui préparent, ils prétendent prendre ta place. Ils prétendent être comme vous. Ils mijotent des complots pour vous décapiter. Yozo démocratie. Non, c'est pas ça. Il faut pas bomakabatu. C'est ça. C'est la loi qui va exécuter les gens. C'est pas la personne humaine qui va devoir exécuter les gens. C'est ça. Fabrice Zombi a la prison bakangié. Bakangaye so buki mibeko fo bakangaye. Tu vois ça nani? Bolinga la réponse makasi bo. Soko buki mibeko alete fo bakangayo. Il paraît que derrière Magamoto Ibondole Kana, Bakoto a Bandundu Kuna, tout le monde est bien de près. Fabrice Zombi. Très bien, non, que tu n'as pas.
En Afrique d'ici, tu as qui? Nakin. Ok. Eh bien, très bien, de près. Tu es très bien. Est-ce qu'à cause de la responsable, il y a un massacre au Sudan, il y a un côté, il y a un bandundukuna? A Rosa, Aza Moutout. A Rosa, la paix, si bateau va responsable, parce que tout le monde veut faire la politique. Traité kabiliste, avec qui pas fâché, pas flatté. A Rosa appelle kabiliste, il y a ma bête. Maintenant, c'est Rosa bata fâché. Maintenant, c'est Rosa bata kabilate. Il faut tous à la transparence, il y a esprit quoi. Il y a mentalité aussi. Si on a mutamigi, on a mutamigi. Comment on a mutamigi, lobi na komi mutasongolo para. Na mutapapi matalatala, lobi kuna po papi matalatala zo fonctionner sur maintenant longue mutapapi matalatala, na komi muta Ricardo Maindu, papa plaisir. Mais tant que Ricardo zo fonctionner sur na komi muta Viali, si a le souhait Viali zo fonctionner na komi mutu Yannick Kano papa Yannick Kano mobala mamundele. So Yannick Kano akwei na komi muta Pichu Madaga. So Pichu Madaga akwei na komi muta Pichu Djemo. Oza na position ni na vie. Trésor Diaba. O komi muta Trésor Diaba. Tu débord mon konza Nantes. Wana batuno ya Nantes. C'est des fatigues. Tokenda pe na Nantes kuna tokenda na Nantes kaka we tozonga pe. Mais tozo ke sous Nantes les 13. Kasi badia bati. Bon boire rave na to ari na parler pa na e. Anton Jola na pesi. Anton Jola. Dans les Coach Morino. Motema Iget Njola. Tu débord mon konza Nantes les 13 toi na Nantes dans l'Obeso ouverture il y a restaurant Clarisse Mbemba tozala wana. Zo point. So ba bi ke azana. Mais est-ce que yebi Fabrice Zomi na cadre ni na business ni comment fumu. Bato musu ba douter na ki fumu atkala ozala jamais fumu ndenya comment fumu. Ngana yebi na cadre ke azali mutasaka makamba ba bokoko. OK. Parce que ngana kenda chez na ndako to vandi boye to vandi na kit na mo bena abengi nyoka pa eti na sama kolona ye. Oh, non c'est une vérité. On a koso. Non c'est makamba to yeba ngana na contre était alinga Congo na contre était na lobi ke tango tuninga question na bi aza mutu so abuki mibeko fo bakanga ye. Ko mibeko mtekanga bato ya bato bakanga bato te. Mais c'est un frère qu'on se connaît très bien avec lui. J'ai sali son frère Blaise Kava, avec Bater na Wenge, en Kenya. Joyeux anniversaire mon frère Blaise Kava Lambonda, salape groupe na kuna Rumba International na Kenya. Je le connais très bien de vie. Un bon tonton, alobara bien, solara bien. Mais sur le bin na ka komi ko mijoter ba complot ba rebelle. Tene bazo ngana longa na confirmer mo. Yo lobité, yo poser question bazo traiter sikoyo na ko bakangiye. Balobi ke ba groupe esalama ekuna ba no be wasu ba golo so banini te ba golo te ba mobondo ouais ba mobondo yem do yi responsable et pourtant yi président Fatou il paraît après c'est un bon pas si ça ba moneto no lika mo te mena muta pe perdre bon après bon monanité na bien ba to bimi ke yi muta aza mutu ya kabila muta pe perdre. OK. Mais roko muta Fatou quand même. Ya wanto tango komi comme na nenga bien kokoma na muta Fatou kutute. Kokoma muta Fatou to kokoma muta Fatou te za bango na promete. Zalande mutu ya Congo, za na muru ya Congo. Lingamboka. Okoza no pe muta Fatou molingi Congo te quoi. Parce que Fatou fait si ba fonction to mona ba détournement ningi salamati. To mona ba détournement ya mabe ya soni, ba détournement notoire. Hein? Il se bat pour récupérer ces pays. Ba tu ba habiter. Parce que les problèmes est que nous, les Congolais, nous ne voulons pas nous documenter. Tolink s'est documenté, Félix a se battre pour récupérer Mboka. Il faut dollar et kita. Pomboke bonga, faut 3 fois dans la journée. Pomboke bonga, faut tonga la bino banzela. Pomboke la bino tonga la bino. Oui, c'est bien. Mais avant tout, la paix. Là où il n'y a pas la paix, vous n'allez pas travailler. Là où il n'y a pas la paix, vous n'allez pas ériger. Là où il n'y en a pas la paix, les enfants n'iront pas à l'école, il n'y aura pas l'éducation. C'est que le président se bat pour récupérer d'abord les pays. Mboka qui suit à bisoté, papa. Les pays étaient devenus comme une ferme d'une personne. Kabila Zaki Mboka na maboka comme on dit Mboka. Comme ça le roi dame, toi. C'est de n'importe quoi ça. C'est la haine, c'est la jalousie là. Il y a qui me tient ma baie. Yo maintenant sali 18 ans, revient en auto comme on est entraîneur dans l'école, dans foot, dans une équipe moi football vraiment. Nengo linga raba les mingi bon. On va en hôtel, ça, ta groupe folklorique moro. On sali pe non sali, on sali na simala, on peut. Félix Tshisekedi Aota Oloba, président, excusez-moi, président Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence. Aota Oloba, Aloba Rangoa, Azamuluba, ma vivre na franchise Mabangala, Aloba na Oloba Badbana Chola, Abi, c'est Kabila qui est derrière toutes ces aventures-là qui se passent dans l'Est. L'insurrection là, c'est lui qui prétend de le faire. Ba finga qui est ba non critiquer ba congolais ba finga ba kontina ba moi doit mi tema mabe
mais lelo yokomona est-ce que mutasala na mboka 18 aka président na valeur nyonso na lokumu nyonso aka président de la république yo beno ko vanda sur na kati pene bato ba rebelle vraiment tala niveau ko manquer ba tout respect ezanini soki ezaki likamba ko sola bo sola makamna na ndenge na bino biso to okufaka pamba peuple okufa pamba tane ba okimisaka bana bambango na ba este donc bazata na mawa ya bana na miketi ba même pas na mawa bazo violer bana ba 3 ans papa nana ba vidéo batindela nga ba violer mwana ya 3 ans mige il faut dans la mwana même miso etanginga mwana ya 3 ans bazo violer j'ai des vidéos ici hein pour ni ko sala batu ba okimisa batu bambango R2 ba même pas na mawa ya bana bana bazo tambola butu moi bana balana ba condition moko ondi bana bazo ba komema mikumba est-ce que batu bana mitema penda na bomoi na ba koza loka ba tata ya boye vraiment est-ce que batu ba so batu ki ba ko to kangio to chona prison na ndolo c'est de n'importe quoi vous blaguez avec les gens ça c'est la théâtralisation politique c'est lui qui trahit on va l'exécuter c'est fini vous trahir mboka haute trahison ba bomae ba bomba bango batu ba sa ba aventure ona parce que Moussé Laurent Désiré Kabila nous avait dit ne jamais trahi le Congo. Force yango le loka tigela batuka yango wana. Très bien. Lobe somi ba ministre nini o singa bazonga ya mbala o. Bazonga ne tuwa. En fait bagenda wa bazonga. Non, remaniement et salamat. Parce que ba ministre nini o yo singa bazonga. Ne ti vola ngana o elboso na beza Gilondo. Azonga. Maître avocat. Maître Gilondo Mboyo. Pourquoi oponier parmi les ministres bazonga? Azana ba action ezali visible ezomona na ba action sociale so que na province na biso ya Chouapa oui bon on va na province Équateur parce qu'à l'époque c'était la grande Équateur quand on a fait la décentralisation tout tigala kota Chouapa province à Chouapa province à Mongala Sidou Bangui Nord Bangui na province à Équateur bah ça la décentralisation so que na province à Chouapa okokuta ba action ezo salama pour na yé na volonté ya musalo oazo sala ondimate ngai mongo témoin ayaka na bunya ayeko lancer ouverture ya construction ya aéroport international et si là na bunya et si li ba ko inaugurer ba sala inauguration ils que na suka soit si na pour na information tout à la loupe pour na mta bunya na pesi honorable Phil Basele itokombote boss ndele bashebande famille bashebande baraka bashebande le dinosaure de la ville de Bunya na pesi bambo théâtre boss Jojo Ndalo Moté mwana mama Yvonne Aigle boss Aseni Lesa Mpakabankoi na pesi bango bambo théâtre donc ezate kezaka pour na province Équateur tada ministre ka ya Chouapati na iso na mona ke na Bunya na mona ke suna Kisangani dans mutu oyo tant basali remaniement ba remanier onanga onalbana na ministre o nani o Jean-Pierre Liaou omoni mécanisme auto ça na fonction publique obi akangi combien ba fonctionnaires au bazali excédent o basala raté neti bona sala raté mais na na matricule na fonction publique na kenda ke pa ité na lala kana ngai ba tumbeli ngulu ba musu afanda na ba poto ba tumbeli ngulu ba lambeli viali ngulu viali salu mais viali ana na matricule kuna na fonction publique mbongo ya viali pe bimaka hein est-ce que mboka ni bat ba ko sala yo na bina que non mboka ezali identifié te musapiti lelo na Congo ezati misapi otochaka na poto awa cha misape bimisi yo ti lelo na Congo ezati donc natangelo Liaou Jean-Pierre Liaou le cerveau d'état nazo tanga te pona flatter pe ko ba équatorien te nga liaka mbongo na bango ti nazo ba vérité oya musalo nga na moni zo salama na bandi ko banayo maître Gilondo Mboyo il fait bien son travail na otangelo Jean-Pierre Liaou na fonction publique et là comme c'est un mécanisme auto sala awa bazu plus de ceux qui 800 et quelques mille agents excédents mbongo bimaka babi mbongo ne bimaka chaque mois 20 millions papa nangai avec 20 millions de dollars chaque mois déjà comme moi ya bata 18 ba yebiango moi ba salitana et bata 18 cop na bango ba yebiango tala siko mbongo lokwa 20 millions et kendaka ba kaboli yango boye ka pamba boye frère tous ala est-ce que mboka ni ba ko vivre papa ba mboka lokwa ba France a ba 20 millions ça ba budget d'affaires ya ba chiffre d'affaires o ko ba otonga nango tangu sous pont tangu sous ba otonga nango tangu sous ba autoroute auto ba chango na otanzela tangu sous ba zimbonga ba sa nango pour l'intérêt ya nation
Mais mbongo wana bimaka mutu moko avandi bien libandi abandi ko kabola mbongo wana non il faut qu'on tue les gens. Il faut qu'on tue les gens. Il faut que les gens soient décapités. Pour battre babanga ko yiba na Congo frère. Rien que 20 millions ba ko réhabiliter courant na mai na ville ya Kinshasa mobimba. Je vous dis 20 millions de dollars ba pesi SNEL babi soki courant ba bien yo déjà ya SNEL yaka assis-toi. Soki courant na tous les 4 coins ya Kinshasa courant pelité tozo kata yo maboko po yiba lisute to kata maboko po soki na buni okuta baza to benga ba gilet okuta bakata na twi bakata maboko likola bo mabatu kiteti tomba français bo ba français ba intervention na bunya na 2000 2002 2003 2004 2000 babilo mo ya bongo bakanga bato abi bozo bo mabatu mingi ba opeso zo ngaka te bakata bato wana maboko tikelo baza atikala pe na boye maboko eza atikala boye vous en comprendre ba bengi DGS nel vandana soki po ba bengi ba ingénieur boya courant ebonga mbongo yango soki pe bo sala dépense on to mona ngo eza non dépense zo yebana ndenge to mona na ba poto awa ata 50 centimes bakomi na document courant soki pelité to kangayo ya te bakango kota na boloko te toko boma yo lwana il faut votame bongo courant ba bengi muta ya mai yaka mai il faut epsa nini ebima na tous les 4 coins ya ville à Kinshasa côté bino na quartier na bino couré pelité bozwa numéro o bo benga biso a couré zate pour Kinshasa est vaste nous avons 24 communes et plusieurs quartiers ko ba roba pe ka ba pelisi ka sika mo côté muso e pelité mboke ko bonga ndengo so ça va politique na bango na o on va voir ce que ba yibaka ba ko kabola bati ko kosa biso na bi se na bi seke ba yibaka ba keko parce que tout le monde a numéro 1 maison militaire détournement 432 millions ta buso ba ta bêtise toi na nzela te na bunya kobima ma giti na bunya nzela ezate bato ba okufa na nzela likona ngo sur insécurité batie ba rebelle na balabala. OK mbongo na 400 et quelques millions na ba technologie ya lelo bo pesa ngo chinois to ba japonais ba tongela bino nzela tam sous 500 km. Peut-être 500 km. Mais au komona so ba zimbonga ba pesika société mo etonga nzela bango ba bimisi ba veste bango ba peka bango eko ba wanga na makambo bango ba ina ba français minene. Voilà ba français ko le kana ba français bango tu vois ici il faut qu'il y ait les rétrocommissions ici si vous ne voulez pas nous allons vous arracher les marchés. Parce qu'il y a d'autres entreprises là, allemandes, qui nous appellent. Bah, comment grimacer, bah, doit passer au marché. Ça, c'est quel pays? Est-ce que nous pouvons vivre comme ça, nous? Bango, bah, koka en piaka, te, bah, tika population en piaka. Bah, koka en piaka, te, bah, tika population en piaka. Pour bah, grimacer à bateau. Il faut pas nous bateau. Olanda qui Nicolas Gazadi, récemment, à Ottawa, le babi, bah, liaka mbongo. Talala Nicolas Gazadi, à l'obi, au moins, il m'a interpellé. Alors bien ngoye mona mona habito zwaka mbongo ya mboka to va to kaboli yango il est méchant hein? Il est méchant ils sont méchants pas lui-même ils sont méchants il était qui il était ministre de la finance nationale pas provinciale ministre national de la finance il a dénoncé il a avoué que to zwaka mbongo to kabola mbongo wana vous blaguez avec les gens Hermoko ba côté la bino to moko to côté la bato ba bomba bato na Goma dis-moi parce que bato Goma wana bazoya po basilisa makambo wana to bino bo sa biso ba aventure écoutez franchement et ça n'a pas si to rova na ra te que no obi que bato poto ba comment on travailler dire pour ba servir bato Kinshasa obi mbongo comme kitana Kinshasa frère so to bi que to sala ba économique no mbongo kinana Kinshasa te Kinshasa ne bongi et bongi pendant que non Moutata ya souka ozata salaire à $300 muta souka huissier ozata $300 je ne crois pas que notre gouvernement nous a sous ba mitu pasi ya kozaba mongo tina ba mona ba Congo mais tala niveau ba tapoto ba koma na ba pression muta ko sala misala ta musumi mi balé azo faire forcer nzoto azo sala misala balé pour ani na bi que non na famille na bled mais toi na pays toi na gouvernement sali toi mboka na richesse. Déjà, avoir une population nombreuse, c'est une richesse. Namboka. Tu as plus de 100 millions. Et ça, déjà, c'est toute une richesse. France, Mobimba, 60 millions. Ton équipe française n'est belé. France, Mobimba, 60 quelques millions. France.
Mobimba. Biso toza plus de 100 et quelques millions. C'est une richesse. Déjà avoir une population nombreuse dans un État, c'est une richesse. Mais Lobeso, intelligence et sagesse ou bimisana makambo to limbo kona biso. Bato bele bandimete okosala cri to danse le roi Magoda. Natala ba analyse tant Magoda bande osala succès pas en plaire nango. Na mona film combien de fois là dessus ya omona yo moto telemelaka ba politicien o telemelaka ba konzambo ko surtout makambo bon etali mboka na biso mais ba omona na délire bon na na délire te na loba ba omona na création ya crime au Magoda et décevoir bande ko basi beli eteni nyoko ebisa na bato yo kanisi o ngana osala fo ba non se passe pela nango o ngana osala fo ba to sepela no ngolo ba mama mboka bo e kasi baza surpris au monde yokate merci na question moi na osala mama mboka bo et après na mutumso mona tutufuni kotele afingi ngana se aza ougandais aza rwandais aza ivoirien il n'est pas ivoirien il n'est pas camerounais ou tanzanien congolais ou congolaise au mona pe afingi donc so moi so afingi bon au mona tamusu tata na bango muyibi na mbongo mboka aibaka ata est-ce qu'on a un RVC c'est quand on finit un bon mélange cop on s'en fout on n'a rien à foutre moi je n'ai rien à foutre mon frère quand tu fais tes choses tu as ta vision tu dois amener ta vision jusqu'à la fin jusqu'au bout so comme ko banga batu que non bon so comme ko banga batu bon il faut tika makambo ça là on s'en comprend ne me mêlez pas ma musique avec ma vision que je parle de la politique. Je ne parle pas pour que je devienne. Oui, c'est des voix différentes, mon frère. Il y a le quoi RRD, na RRB. D, et autres qui n'étaient créés. B, Soukara, A, na Île-de-France. Na Paris, c'est ça, non? Vous en comprenez? Je ne la connais pas. Je critiqué, je respect na maman. Grâce à eux que nous sommes en vie. Nous manqué moi si respecté. Vous en comprenez, mais il y a ça la vision na épée, na nenga bien. Est-ce que koyemba musique yo nga na yembi na fingi nani na critiquer nani par rapport à message ya message yo oyo kaka na sala kango ana plateau na message le bossé dagini Magoda et la message le bossé papa oza mutama ile olobaka de prière papa yemba bien wa baba yemba bien oza mutu musicien tende bon bon ça fonde na musicien ti alobaka ya kende veye de priere nzoka kenda kana yende veye Yamagoda yo papa nazo ba bien que alobaka ake veye de priere nzoka kenda kana e veye take na dérouter na nzela na ko ba pe que non alobaka ya kende mission na solo la vérité nzoka kenda kana yebe mission Yamagoda on comprend nako ba pe bongo on comprend alobaka ya kende marché alobaka ya ke ko sala ba course na saxele nzoka ke na yende ba course Yamagoda yo Mariki Sente Tobina où est le mal mais pourquoi tu as fait de prière? Parce que problème dans ma sœur en Christ, on a choqué, on a un problème dans ma sœur en Christ, une déception parfois dans ma sœur en Christ. Les Solomon yoga ici en Christ, rien d'ailleurs mais Magoda. Est-ce que c'est vrai? Bah bah il n'a pas vu bah les gars Magoda. Mouton qui peut n'avoir. Oui. Alors bah qui vit. Oui. Dans l'accent vidéo. L'accent vidéo l'accent A. Yani. L'accent vidéo bah ça la rapport sexuel n'église. Dans la kisao nabia est-ce que nabia ngale qui j'ai fait fond na savoir na connaissance na maele pe ya musique ngalo besine na vanja on to éviter tout ne bidon na 4 to éviter et na zolo ba on appelle na savoir koleka on appelle na intelligence koleka za muto je ne pense pas muto respectons les gars qui ont vécu ils ont l'orane tu mutabande mission le to bakaleki mike ako les grands sont à travailler papa tout ça la makambo na ndenge ya ko dipete peut-être excusez-moi peut-être on a un problème monté mige expérience on ngo lelo vous allez apprendre les gens comment faire une émission, comment recevoir un invité, comment manipuler les boutons de cette machine. Ata muto elle là briller, à briller mais il finira par venir auprès de vous maestro l'accent koto dans santé moi so vandi ici et vous en invité beta koto yaka koto
des so na invité za la boiza bongo j'ai fait fonge baza bato oh frère j'ai fait fonge baza bato ba banda makambo so tout ça là depuis kala to mona nga na visibilité ka boya zo yemba tamusu avant to mona na visibilité yemba abanda na âge nini en plus so yo keninga lobaka c'est une tête bien faite nazo loba na été pour que alobi que lobeso pesi conseil a telemela ma musique ya baka moto da mabe a telemela ngo a telemela oya mabe oya malam pa baka oya malam mais il a confirmé l'œuvre il a dit que non lobeso pesi ba tout conseil lobeso reverser bango vous comprenez on est pasteur Denis Lesté prophète de la nation oui qui bano tango pasteur à pétage bon frère j'ai fait fond pétage amda pétage tenga na habité on yom tolo betali ngai te informé yom tolo alam da pétage batu makamu na TV wana ba lokuta na TV soit disant pasteur te wana nga na habité ouais nga na habité ça na ngage que vous pasteur pena solo te nabi prophète Denis Lessi olandi manga malobi te abi ba tunie na confrère na yo ya journaliste Mike Lokamba alobi à répondre alobi eza normal toi na mai na makila aza hypocrite te quoi asa nabia ko sangana ya mwasi na mobali mutasala ngo nzambiti ya nzambiti bo babi non so ba mwasi na mobali basangana ekomi mabe ya mabeta c'est Dieu qui a créé ça so ba basangana tembe yo zate na ko kutu nani oh frère ou animateur nani Cédric ya nani Seda ya Madokapo aboka ngona nini na bango ya tenga soki papa na mama basangana kitembe ngana linga ko bota mate denga mama denga ma aboka ngoto boto ya boka ibongo soki papa na mama basangana kate bakanga kai ba interpeller bango pourquoi ba interpeller Magoda ah bakangi héritier c'est la héritier so bakanga héritier bakangi eti boso bakanga héritier sen bakanga héritier bakangi kutu bakangi boso bakanga héritier akufa na prison héritier yibi héritier bomi mutu bato ba boma batuna bakanga bango bato ba toyi kusa ba boma chef de l'état on l'a dit général Chiwewete a dénoncé bimisi liste bato ba na complicité ya ko boma fachi yoki bakangi bango si ba fana ba olia ba ngombe ba olia ba bimisa ba mine ba osekat vous voulez arrêter l'artiste parce que apesi bato misala obi combien de familles bana kati orchestre héritier parce na combien de musiciens il y a combien de familles je parle pas des musiciens des familles parce que chaque musicien chaque artiste a une famille nae. Il a combien de musiciens? Plus de trentaine, sur ces quarantaine de musiciens dans la team. Donc, on a quarantaine de familles. Il y a combien de personnes qui ont un logo dans la team Wata? Titer na bango ni hérité Wata. Tant que on a mutu pour na œuvre, on n'a pas chanté l'obscénité, mon frère. C'est pas l'obscénité. Bato ba opeksa magoda babina ngo bango mo. Babina ngo wapi? Babina ka ngana ebisio ko landa babilo ko na te bana eloko sala ta. Je parle d'une manière bonne. Parce que toute autorité vient de Dieu. Mais Keba, il y a une autorité, il y a des certaines autorités, et il y a déjà l'eau. Pour finir l'autre là, il va récompenser, il va pêcher aux joies. C'est ça des choses qui se font au Congo. Ce sont des choses là-bas qui se passent là-bas. Nazo finga o azalaki, pour aller sur quoi linganga pesanga. Nazo finga o babenga na mibalonga na ministère pour ba monanga mutu ba pesanga ki jalelo nous on suis sûr nous étions là-bas j'aurais faire les ki jalelo mais nous gagnons honnêtement avec le paix que nous gagnons honnêtement na savoir na biso papa yo sakano vandi boy o que ne ko sala œuvre d'esprit ezala véhiculer na monde pe mutazo œuvre na bino pe bazu ba pesi ordre ke betate balobi na bango katika baloba na bango ke ebetate c'est bon balobi na bango na ndenga ba mikanda balwa na bango mais ba okanga bato bana banda kuté ba okanga bato bana ba mituka te ba okanga bato bana ba téléphone smartphone te d'ailleurs télévision ya Congo ba batala ngo sou mingi te bato bana ba télévision tu vois les téléphones smartphones ici ce sont des télévisions portatives les gens se promènent avec des télévisions dans leur poche na ko na téléphone oyo na se connecter na bluetooth na yo na beti musique nanga vous en comprendre na contester loi na bango te na boyi pe bango te basa na musana na bango mais ba poste ba pesa bango wana ba bimise la biso population congolaise makambu ya malamu to bénéficier nango ba bimise la biso population congolaise makambu ya malamu to bénéficier nango eza wana te ke non ba musicien bazo ko bunda peuple azo lela ba boma biso na este lelo magode sepeli même ba M23 ande babi na ngo et c'est ici les Wazalendo
de la République démocratique du Congo. Parce que, tant papa, je disais ici, la musique est un art qui combine les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais j'ai ma définition à moi, que j'ai découvert à côté. La musique est un art qui purifie l'âme. Au moins, bato balela kuna so bayoki bayoki dans le barak y a bisoti. Même la musique ne se bête bien. Ils ont purifié ba âme bato. Vous comprenez? Bakanga okanga œuvre. Balobi na bango bakanga so bakanga héritier. Bakanga na bango héritier. Bakanga so bakanga héritier. Magodeza ya lobesote. Magodeza li 1 million de vues. Magodeza ya lobesote, merci. Attends que je finisse, merci. Magodeza ya lobesote, magodeza pe ya héritier. Magodeza li patrimoine ya musique ya Congo. Magodeza lo wa ndombolo. Donc ba orchestre nyonso te beta musique. Bo interpréter magoda, bo bete magoda. Bo beta te mais bo bete magoda. Yamagogo, Yamago. Bo beta ngo. Bo orchestre nyonso interpréter la musique ko buka no kutute. Ko yoka soni to ko beta ta senta pa ma pam ba to ba oyembela au prix. Si à l'époque quand les animations circulaient dans des orchestres ndombole betama partout, eh bien, musique est à niveau ni. Musique est à niveau ni. Bah il y a une discrimination tina musique. Oh cri na biso bino boba kangote. Y a un sens té. Y a un sens té. Parce que mutasala ndombolo, kalu jumta bimisa ndombolo. Denga na ebi. Vous comprenez? Soit dans une information musu c'est autre qui on a. Quartier la TV boa kango. Y a on a ina kindit. Kalu jabwa kan ndombolo. Ndombolo tutu kalu mon premier na PC mboti. Babwaka ndombolo pe na Dick Rod. Babwaka ndombolo pe na Big Star. Teombala na PC Mbote, grand animateur, bato basa yinzi ko bosana. Teombala, babwaka ndombolo. Babwaka ndombolo na Empire Bakuba. Vieux Juna Mombafu Big One, Bileko 6600 volts. Abwaka ndombolo. Babwaka ndombolo na Quartier Latin et Teka ndombolo. Et Tombola ndombolo, Quartier Latin. CNN a démystifié Ndombolo. Yoka Ndombolo CNN a boaka. On va dire oui, moi la mobalo ya osa musala. Il y a différent na Kaluja boka. Eza différent CNN a panzaki on a ki CNN. Mais identité Ndombolo, eza identité. Oui, netinga na na magoda. Mutu musupa ko ya obaki magoda ko lekanga. Ya mabete na lobananga personnellement. Ko sa te ke biso to bima to l'équipe bato bana banda quoi. Ko sa blague ta. Ezaka ke non ozu chance obimi mais batu musu bana ba sena banda batala biso bana ba mama na ba talent ya osakana te. Ezaka ke elo ezanga parce que ba ibo sambela te. Siko ko sambela nde ba ko sambela te yango nde elo ke vansi bango. Entre CNL na tutuka logique na pena teki ndombolo internationalement parlant. CNL na teki ndombolo te mutateka ndombolo Kofi Olomide. Orchestre, écoutez-moi, vous m'avez posé la question. Orchestre ezaki ya Kofi, orchestre ezaka ya Kofi Olomide. Si elle n'a bimisi talent na ye a zu eloko a fungoli a boaka yango. Number 1 wetu wa balengela mutimu ni mwenga mutimabe. Number 1 wetu we. Number 1 wetu wa balengela mutimu ni mutimabe. Number 1 we. Hey ma ville. Ete mwambalona. Non arrêtez. Mais identification en ndombolo originalité. Zobolo. Pour ça blague té. Pour ça la blague té. Mboshi lipasa abwaka ndombolo. Mboshi pa abwaka ndombolo. Tasiko tala sera animation alaka. Omona ka animation moko ezo circuler na orchestre et tout. Tala siko musique ninga. Mboshi abwaka ndombolo na académie. Na Quartier Latin. Akala Quartier Latin. Mboshi abwaka mboshi ni abwaka yungana. Ni abwaka yungana. Abwaka pena ndombolo, si je me rappelle, si je me trompe pas, abwaka pena ndombolo. Vous comprenez? Nena yero so magoda eza na famille wana. Ya na famille wana bato ba hésiter na bango te. Magoda eza bina fila beti yango na mona yive na nga mususu na ndo beta pa JB kala. Ya munene boye. Mona makala. Jidol lobaka Jidol. Bo tchesu ya munene boye ndene. Te na luka imaginer Jidol. Jidol. Très bien, bon chanteur. Oui, bon chanteur. Na moni pa beti magoda. Abeti yango abini magoda. Nani susu o nani? Robino. Robino mundi pa benya magoda. Yoko bandaki na Paris. Na Paris Donc bato musu ba betango na babunya ko batinela ba vidéo ba orchestre ba interprétation mikolo ka so ba koti na magoda pardon. Ba lali na ba magoba bi o so pesi biso déjà musala déjà donc ma ramassage nga bi bon
Pour na batu suba ba interpréter côté pe studio boaka na magoda. Très bien. Boaka magoda démystifier yango panza yango pe na ndenge nao. O mona pe mutu suba ya boaka magoda ko leka pe ya lobe. Très bien. Ko leka pe ko elo ni sali magoda magoda Alubo Star. Alubo Star na PC Mbote. Na Axad Matuba pe. Axad Matuba. PC Garçon Paris. Kennedy Biembe. Les bourgeois makabaraté. Les bourgeois. Ah, yo ebi. Tu peux se Mbote. Tu peux se Mbote. Diezola London City. Diezola patron London City. London City Diezola. Mbote à trop. Voilà. Mais différence. La différence c'est âme, to volonté, to énergie. Ou bien zani no expliquer biso avant ça la magoda na la poudre cause non Riche Watanabe. Au ça la featuring na déplique na Fabregas. Bon, magoda crochet. Par rapport à featuring na bango te. Oui, mana Fabregas na déplique. Oui, mona ba koma featuring comme nanga. Ba koma te. Oui, mona ba koma comme nanga kuna. Ngani uma mona to tuna mama to sama mama goda. Ana zape na chroniqueur. Te na boy ka sa. Ya mieux pena na confort na boy. Moni ba mission Congo ne bozalaka. Te ko ke nanga kutu bongo te ngana bosola ba ko ke nanga te ba mission Congo. Mais yuri opa na ngana ya mieux ou pexanga ba question tout ndé papa. O tuniti bo naza censé répondre biloko nyonso. Bo ngala ya ngulu. Ngala ngulu te. Yo ngina loba na ba mabe. Est-ce que ngana otunu pour ba mabe? Te mena lobi ya yo bi keke na bien te suko yo otuna. Na yebi ngana zalaka? Na bien yo bi na to sala featuring. Est-ce que yo est-ce que ba comment kuna featuring lo ba mona ta comment na kuna. Mona comment na kuna. Tinga ni avant na ngakima bena avant na ngakima ngana moi mukete je suis un responsable. To kotaka maison mère bison son nzela moko. O comprendre. To kotaka nzela moko to za ba collègue. Ngana ça va tout mettre fo ngana za difficulté. Naso na zoka difficulté te tam suba ba mona ba no mona ngabo ba no mona na vanda bongo te amiga na so vérité miga na so vérité moni Joseph o la Bible a été combattu par ses propres frères la kene ko la élevé pas égyptien non c'était ça non vous en comprendre oui ba frère no ba combattre ba frère no ba combattre bango te na ba Fabregas mutali bozo za ki idée nazolo ba bango te nazolo ba bango te na boy to kota to ke idée héritage zui ba na pas Fabregas quand même tout ça sincère que Fabregas mutali bozo za ki idée wana que ya na studio ça la idée bolo za ki featuring te eza idée monté eza idée mon côté ngai fa aza frère nanga depuis que tout soit né siko à qui Belgique tout cela on est tout le temps chaque jour on se communique chaque jour à chaque heure vous comprenez naza contre mutute naza pour mutute naza la contre mutu ngaza quoi rouge côté na moni que intérêt nanga ezali non seulement pour na mbongo intérêt nanga pour na musana ngai je dois manifester ma présence vous comprenez hein babenganga ozaka na studio oyebi tosali œuvre ekenda nango ka ndenge ekenda nango bongo na ndenge mabete ye fa azali projet wana eza projet na ye moko yebi ndenge asala makambo na ye nalobi na répondre ka question ka vrai que non ezalaki featuring te so ezalaki featuring mokolo oyamba ye tune yo na oyamba ye ana plateau no te na yambie mokala oui ana forte Jean bana na sali plateau na ye te tanga koya aza frère nanga tanga koya okutuna ye bon projet bosalaka ya mbembe ekenda wapi eza nango okutuna ye yende za c'est lui le maître c'est lui l'auteur concepteur c'est lui nga babenganga kobenga o comprendre soko tali ba koma koma lo beswati ba koma koma lo besoti koma koma tigre lo besoti ba koma yango ti on comprendre mais soko ye kotoyo na zala magoda okuta koma lo beso ba komi ekitisi nango ekititi e matisi nango pe yeti. Et comme si nous peut être que au numéro 1, au numéro 3, numéro 5 T, azaka nenga zalaka mais habite beaucoup makombo. Kombo na eti. Ezelo one beaucoup makombo. Ezelo ko yemta nango. Na minute de na sina yaka nango na mbali boso na concert na rap. Ngana yaki nango mais na minute de su yangati. Ezaya batu nyonso te. Eza pe hérité ti. Ezaya batu. Au côté ba droit ya magoda, on a ba droit aux arambons on a ba SACEM tout ça. Boka sikona ba nozambo na SACEM. Tout ni ka so ba côté sikombo. Na za de ya okota. Ba déclarer que tu vas poser point. Tu vas dire makambo sikati. OK. Parce que yo poko kosa makambo to zaka no osalango. Makamni. Ya OK no saba démarche to kota SACEM osalango. Mais na osalango. On a pressé autour na ranga bon. Te menga na autour ba question pour comprendre. Magoda kangi 1 million de vies, yo zo gagner nini? Nini? Na obi nini? Ozo gagner nini? But wala possible ba est-ce que et bon bandaka na gagner nini? Bandaka na gagner nini? Eza kutumbala ya yambo, ngana bwaka kriba bwaki kombo na ngana disque. Et ça, une très bonne chose pour moi. Depuis que j'ai commencé ma carrière. À symbole bien honorable le bébé, Lazare.
honorable lobebe wana na ningo kotango te oza comprendre bato musu abenga biwera bwaka wana ba achako munu pe ntango ozobwaka na ba diske tika kolanda bato bato musu awenge écoutez kolanda wengi abenga ba biwera akufula yoka kolanda écoutez vous êtes avec moi mutema nanga ya na se makileza pio molimo ya na se kolanda bata bilobi shona te kolanda bata balobaka te bata batutufu bata mababe wana tuna bango qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet orchestre là vraiment yo tuna ngana sani tant to fana obeta musique obeta animation nanga te otuna yo keso otuna otuna bato wala bazo ba musicien kolanda bango te bayembaka nini eloko ni bayembaka tozala kuna tona écoutez yo les so embate boni buzoba boy poni yo nini yango tosala émission bolingo komisanga baba tango na nga bege nzambe bongo komisanga baba ka pamba mais oza yo moko tum to sa musala so yo ko mélanger nga na batu te na boyi na za ndemia mutu te na boyi nazo ba ke na lobby ezamba liboso na osala animation babwaki kombo na nga na animation OK ozo ko animer ozo ko animer na kati ya disque na concert te na répétition te na kati ya album na kati ya disque générique ezobeta bena bobwaki ki honorable lobebe voilà kutana ngo problème te parce que problème ba animateur ebele kutu ba clip ba kota te yo bana kota na ba clip nyonso ya maison mère tika masolo wana kokena na pisa te tika parce que ozongo esa neske mige fallait ka batanga kumba na clip to ça l'émission ya yo moko lobi kombo na yo to ça l'émission bien tika émission na ngo bien tika émission ça bien tika ba piste wana kokota ba piste wana te frère na ngai kokota ba piste wana te kokota ba piste wana te ngam na lobi na na sengo mbali boso nazo bwaka cri babwaki kombo na ngai honorable lobebe artiste héritier c'est mon frère il m'a valorisé honorable lobebe vous comprenez c'est la toute première fois depuis na banda carrière et ça l'a bien identification ye mutazo bwaka ye boyokai pe na introduction ya ton nazo kota vous comprenez dans l'obité que na nié côté na lagité yoko yoka ngato yoka batu wana o bayebiso makam bango basani na maison mère eloni basala eloko ni tala yana batu mususu baleka mai donc ora que non les chiens à bois la caravane passe donc caravane ele kanango mbwa ganga na yo etali biso te caravane esa musana ngo vous comprendre kolanda ba biloko na te kolanda ka kolinga to kotsa makambo tala to sala ba concurrence il y a travail à Moussala. Moussala va concurrence, c'était que so vando pakoli poudre, aux huiles la bélo tchena mbebo, au fibi mbebo ti, aux olati pantalon mounene, soumana solati ketcha mouke, au yo vandi ba musicien na kisasa ba vandi lo pempe meni, au komi ko boya mouninga, ozo sale lo côté, wana tout funi, il y a degré Celsius. Wanan. Batu basala makamo mo ebi bango. Yembande, bimisa biloko beta. Yaka na poto beta ba concert et simba te me beta kaka kotika la jalousie c'est pas bonne tozo kende wapi to nous sommes des passages mon frère mais c'est idéologie nous bata wengeti ondima na raté eza idéologie ya ba faible ngana ndima rabatu ah bon ngana ndima rabatu mutu nini o ngana leka na TV na boya yi mutu neti nani o ki ata musicien ata musicien o tu na question mutu ata musicien mais oui kotu nanga batu ba ko finga batu te ata ayembaka te abeteka te abinaka te asaki eloko moko te bango bayaka uniquement ko finga kotu nanga ba question na bango te na boy parce que na sina ebisa bango baza na makasi ne ba o finga toza to komi na mois d'août to kota na au moins 9e mois na bakatika vers la fin va to kota na 10e mois zelo moni eloko esala papa parce que ba trafic pasteur ba prophète doit trafiquer eloko mo osalama yo poso ba trafic eloko esala na nani eloko esala na nani préciser natanga 9e mois natanga koma mutu libre natanga ko puntu yo futinga mbongo polo bisanga makama belebele vous m'avez payé yo na identifier pourquoi mais ni comment chaque mois chaque jour tu auras un problème écoutez na lobaki yango awa chez votre confrère Willy Kaimbe nabi omoni bat non so besoin na poto ba mise ba mama poto ba lukela ba mise ba ndo finga ba musicien j'avais dit ça j'avais prédit avant que cette histoire commence moi j'avais dit avant Willy Kaimbe za na kisasa Patrick Masida yaki témoin nabi omoni bato non so ba ba mise ba mimbango ba mise ba sali bien ba mimi mutu na poto mais là ko mona bato wana bako balukela ba mise ba mimbango na poto ba ndo finga bako tolo
omoni kotolo ndo bana kimongo bakofinga bato bamemi bango na poto na zelo omona yo mona yango te bato bamemi bango na poto babaluka bato bamemi bango na poto bakoma ofinga bango na batelevizio omona yango te yo na bino na bi nga na ese bango na nga na bagi na bi nga na za te ke osoki nga natande nani yango titi nazaka mutu ne na yebi mo makambo mwa mingi na yebi pe mingi te na bi mwa tango zo finga za makasi très bien tango zo finga ya te ke nga loba ke o bato bakokufa te na bi tango bakobomo pete okufi boete mais babomio spirituellement osala kope simbaka to ke na makambo simbaka te balembi badimino loko badimina volume ya radio parce que au toucher tango yo toucher oyebi ko se préserver te wana sourate moto ça wana prière moto ça wana vocation moto salaka quand vous insultez quand vous provoquez les gens mais être fort soit fort si vous n'êtes pas fort physiquement hormis de physiquement spirituellement soza fort te ba otake yo so ba bomio te ba ko peso pe maladie ba ke dans l'hôpital maladie ani mona na ngati ba ko lembi so pe kope simbaka te est-ce que l'obesopé de vandi ou acceptera pe que fabriquer za guide de génération na bino aza guide OK na oboya ngota yem talobaki te mais ngala tuni soki yo accepter yoka na sungao ayaka wenge akutaka bato na wenge biso tout aka wenge to kutaka héritier na wenge ozo comprendre azaka na courage ya longa mutali boso asali orchestre et simba pe abimisa ba mission nazaka hypocrite te moninga so moi misu nanga otali face nanga bien moi misu nanga bien na banga te na respecter ande bato na loba makambo nga na yebi na banga te na respecter kande bato ayaka to yaka wenge to kuta bakolo wenge mon hérité to kuta na wenge na bato musu na tanga bakombo te Olivier pe to kuta na wenge ozo comprendre na ba batali boso na tangi bata simate quoi mais fa azaka la courage à longa mutali boso akuta bato na longa ke na sala orchestre quand il dit qu'il est guide il est guide très bien ON Multiservice organisation Ngozulu avec l'artiste peintre Gozen Matuidi pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Merci de m'avoir tout bon d'abisso à Sénète pour à travers notre chaîne YouTube Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité à temps réel. Tu sais bino bandeko tout ya Bruxelles, ba bruxellois na ba bruxelloise, les gens vivant Kofi Olomide à mon bangé dans le Bruxelles le 6 septembre. Bandeko nous joue à place T, bozo à place s'il vous plaît. Bisto okuta na wana. Nous avons déjà le 1er septembre à Bruxelles l'équipe pour bima Sola Vérité pour dans ça déjà chaud, ko ça ba interview ko ya ba bandeko bazara kuna. On a mabangé dans les gens vivant Kofi Olomide à ce près. N'invite sur quoi moi le gars to force pour Kofi Olomide. Na pesi no Dieu merci Bintika, Dieu merci Bintika na Suisse na pesi bambo théâtre. Dieu merci Kayumba Bintika, Dieu merci Bintika Kayumba na Suisse. Ba on va bina magoda ba consommer magoda successivement na pesi bambo théâtre, na pesi bambo te na Maria Bintika na Suisse na pesi bambo théâtre, na pesi bambo te na Reka Bintika sans oublier na pesi bambo te na Dodi Bintika na Suisse na Switzerland na pesi bambo théâtre na pesi bambo te na Bokulaka Fortina lelo vango oza mwana nzambe ekoya na gauche ekoya na droite nzamba au permettre que mabe salama yo mozana au grand mota spiritualité sans oublier na pesi bambo te na vie na ngai Jean-Paulin Biembo Ibokoto la seigneur de la ville de l'Équateur na pesi bambo théâtre na pesi ba joyeux anniversaire na Nelly Monduka la reine mère. Question inspirée. Nelly Monduka, la reine mère, na pisse bambo. Non, il y a une question na sisite. Yannick Lebolo na pisse bambo théâtre. Beau théâtre na petit nanga Jésus Maé. Full option. Full option Jésus Maé va prompt rétablissement. Romain Moukadi Touchemel, le cousin d'honorable Mabindi Kolobor. L'honorable Mabindi Kolobor. Oui, bien après ma goda na zoya nani. On a posé une question à Kofi Olomide, les jeunes vivants. Est-ce que ngana boy
na ba na dédicace les gens vivants. Est-ce que ngana ko boya viana ngana ko boya père wana ve quoi dans ngana boya est-ce que ça mutani na lobi na sisa ko dédicace pour to chiter na dédicace donc tous en émission lobakas ngana sali promotion vite fait na ngai pour ba que ça soit en force kasi via zobeta ING arena ba Kofi Phil na ba Kofi Phil na ba Kofiette ba Kofi Love on comprend na bana wenge pe bazo habillé mais batuno so balinga musique abeta musique ba sepeli sa mokili mobimbati bon viens abeta aibi musique viens la musique yebi aibi musique pe yebi o ka ba son di misarate na ba bilo na o ka ba son di misarate très bien on comprend donc merci nga na PC ga ba na che ba force na côté na nga na mo ndambo bato balinga nga ba soutenir ve quadra na ndenga bien on comprend très bien. Merci de m'avoir écouté dans Bruxelles. Mori Moke, monté à Malamu, monté ma pembe, monté à Malamu, Mori Moke, très fatigué. La pessimbote na Dadi d'Apodra, la pessimbote Dadi d'Apodra, la pessimbote Belé, mote mingi na Eric Badi Bantou, na gata la Louvière, la pessimbote Belé, monté ma ya ma jolie na kata Louvière na pesi mbote belé na Silva Anderson na pesi mbote grand prêtre Silva Anderson na pesi mbote na le vénérable grand maître choisi matata mbote belé na millionnaire Yannick Ekini ya Rombox na pesi mbote belé na pesi mbote na Poison Kasereka Chancel Mbemba de Midi na pesi mbote na Silas Kantompa international congolais ya Papi Matalata la Matos miroir d'Angola da Costa patron, merci beaucoup. Ouais, immeuble Silia. Il y a 3 niveaux dans Sosimat na Gombe. Venanga Matos, Matalatala, miroir d'Angola. Papa n'exaucé Matalatala, papa n'a destiné Matalatala, papa n'a triomphe Matalatala, papa n'a Joyce Matalatala, papa n'a Kristilina Matalatala, papa n'a Kristilina da Costa. Alors, il y a moi, c'est quoi. Donc, immeuble 3 niveaux. Très bien. 3 niveaux na Sosimat na Gombe amuninga na bango te quoi. Donc on a mon docteur Sostem Matalatala na pisi bambo théâtre le boss Aimé Matalatala mutunanga tongo ya na pisi bambo théâtre sans oublier Didier Matalatala logique Boda Luvangadio papa Nexelium yebisa Jansi Malembolo honorable Mabindi Kolobo Rezoya on a deuxième bord après Magoda honorable Mabindi Kolobo le cousin de Romain Moukadi et de Tamkar, le fils d'Elef. Joyeux anniversaire, petite sœur propre, Faïta Moulouba, Wabakwetu. Mourage, ou du moins pas, Faïta Moulouba. Joyeux anniversaire à toi, vrai chéri, sans tâche. Na pese bambo théâtre, bambote na ngai nyonso, na bana Kingabwa. Oba na kacha Luanda, Kingabwa bomoko, bambo théâtre. Bambote makasi pena na mona venanga Théo Zambrota motaliaka dollar elalate sans oublier venanga des affaires Mikui l'homme des idéologies talaka to kuta enavie formule ma changer. Très bien. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo Carré, tu peux s'emboter belé, maman Philbertine Samba, moi c'est docteur Samba, Fabrice Massamba, Red de Mota, English Fada Pera Banglé, Guy Baena, colonisateur de la SAP, monté maman c'est lui Baena. Puis Simbote na Gaëtan, Lipamoto sniper de Ferigo à Bruxelles, Roi Bilama Grand Calais Amboka, Kenin Tsumbo, projet de Paris. Gaëtan Lipamoto, Gaëtan Lipamoto. Tu peux Simbote Bélé, personne d'habitude à Bruxelles, sniper de Ferigo à Gaëtan Lipamoto. Le besso tigre. Soit le long mois au bala qui a Koufi. Au coup, bala après combien de temps? C'est non. Il dépend de ce que na affection na ngona mwasi na wa il a bon ouais oui hein so affection ina muki okubala après 2 mois mais na loi na ba code ya Congo na ba loi ya congolaise donc soki mwasi sota kufeli mobile ba kei na hôpital azana mukumba te ana zemite le monter après enterrement elle est libre de se marier se remarier ben oui hein mais ce que votre finga pasteur Marcelo point te mais so bana bazali faut ou apaiser bana bazati bana ba ali ko blessé bana bongo te maman na bango ouais maman na bango ti faut zapper na ba mawati ouais mazalit o sala bana na deva bango bana bango ni on ce que zo inisa moi ça pas bana wana carrément bana na ba olinga maman na te comment traiter comme ça pressé pasteur à terre à église compassion
Ate Arabien c'est mais bon, l'erreur est humaine. Bango pe l'erreur n'est pas bali. Bango ba yo ate bango tabala ba makamna bango ba diema dia. Bango ba mystique bango ba nzambe mtalobela bango tabala sola makamna bango kaka diema di. Dieu m'a révélé. Vous en comprenez? Mais il faut na ba asali mabe totalement te. Aza muto a mobali mais il faut kotala. Botala mwasi na wapi. Ba bota bana la mwasa makango te. Aiki mwasi te konya mwasi ke mokili mobimbe yemiye. Et maman na biso na que son âme repose Maman Blanche. Maman Blanche et que la terre de nos ancêtres soit légère pour elle. Ba boti bana bazo kola bana ba kola bongo. Azokisi bana na ndimite bana na ya roso na bana na bien. Azoksi bana na. Azoksi bana na parce que bana ti ba ovanda ba otala na bien. Ya basi ba ko yina mibali hein. Olobi ya basi ba ko yina mibali na vie na. Pas forcément. Ba tene maman na bangwana o esika wana. Atiena kati ya équation du premier degré inconnu. Atiena kati équation du premier degré au connu. Au connu là c'est qui? C'est les enfants. Pas l'équation du premier degré, l'équation du premier degré inconnu, l'équation du premier degré aux inconnus. Au connu, pardon, au connu. Au connu là c'est qui? C'est les enfants sont là, ils connaissent ces enfants. Ces enfants connaissent bien leur maman. Bana choc maman papa. Au perdre mutu ko kufisa mpe mutu ngona ni mwasi na légitime pe mama ya bana na pe bana na bazana katanda ko wana so linga sama ka moya fera déplacer ta bana ti abeta te lo mo ba Dieu m'a dit que toi tu vas étudier aux États-Unis, toi tu vas aller étudier en Chine, toi tu vas aller étudier en France, toi tu vas aller étudier à Boston bablo mo ya bongo comme ça otikali na yo osala ba maramu na yo bayo kangata na musika so vérité toza batu toza ba humain toza batu bango bana ba makambu na bango mo basala ka wana bana ba makambu mo basala azabe mutu nzoto pesa na posa mwasi tout ça bongo so ba sente ki ngoko ma ki pasteur a sente avant mariage na bien bo so a sente bali na bien yoga bo so ga sente nde saini boya différent na yo toi différent na nga pasteur tande monote papa et lo ngaka esika mona sala katikati ya makolo bo ga sala pasteur na mukongo kotoyo tika biso to va na biso tika biso to va na papa bango ba toga Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé ceci t'as pas tika quoi tika et lo connaissez sengote yo se ba tuni bena lelo mariage wana magoda bo pona ba pona to poni to bina na so magoda ti nga ba siko na compte que aza mutu naza contre yete mais naza contre acte asali do asali mabende nga bali asali mabende nga bali sentakyo asali mabende nga bali te mais abali ngonde mbangu bana so bana bazali to na tende sava boko condamner te maman na kufa wana ana famille na ye baza ba famille ba monde que non au boycotter ser na biso au saboter biso. Nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des blancs, nous sommes des bantous papa. Nous sommes censés de respecter les coutumes. Au moni coutume, y a na félicité l'église catholique. Au moni bokoko, église a respecté l'église catholique ko ça blague ta. Bokoko ils a respecté l'église catholique ancestrale, ils a respecté. L'église de réveil, babenga pouvoir ancestral ki bondoki. Bakaboli ba famille ya batu bakaboli ba mabala batu sozo kabana mingi osali sa famille na yo bango ba komisa ngo servitude osali sa famille to koma moumba famille ba kotangelo ba verser moko boye mais sozo pesa pasteur osala ba action de grâce o pesa na maman pasteur na bana maman pasteur eza servitude te action de grâce. Mais quand vous servez votre famille et comme que osala la servitude c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Pourquoi la Bible nous dit partagez ce que tu as avec ceux-là qui n'en ont pas. Bango balola ba makambu ebele. Papa na bango balola ba makambu ebele. Les églises de réveil. Balola ba makambu ebele. Et ça peut parmi ba structure oyo na Congo oyo et endormir population congolaise. Comment beaucoup de gens du lundi jusqu'au lundi bat basambela? Comment beaucoup de gens batu lundi na tongo muta sukoli pena ala tibio tunyo kebo na ke prière? Mais c'est de n'importe quoi ça. C'est de n'importe quoi. OK prière à lundi. Donc mutu akoma ko yoka pasteur ko le quand même mobile oya bala na mbongo. Mobile abali na mbongo
ozo boykote mozo ka pasteur koleka mobali na yo batika ba frappe wana eza ba frappe batika ngo ils se sont cachés derrière la Bible. C'est une commercialisation d'une autre forme. Batika ba biloko wana l'état il faut telemela ba biloko wana babite ke bakanga l'église te bakanga l'église te ba pesa bango ordre bo sambela dimanche. Laissez les gens aillent chercher, laissez les gens qu'ils partent chercher, que les gens aillent chercher les moyens de survivre. Dim, il faut payer ça. Cotisation d'église, il faut payer ça. Loyer, il faut payer ça. Toujours cotiser ma place dans l'église. Bon, ces gens-là, vous les avez séquestrés comme ça, en priant. Ils ne travaillent pas. Où ils vont trouver cet argent-là? Or, la Bible dit que non, c'est la Bible qui nous dit. C'est la Bible qui nous a dit ceci. Qu'il ne faut travailler au relier dans sueur nayo. Mais lundi, délivrance. Mercredi, clita ba maman. Mobuta lo ba makambo ya. Bien, makamama goda mobuta lo bango. Vidéo ngezali. Comment maman kei église na tongo na poko akozonga lobby. Maman kei kune komi ki basokola mama, basala mama boye, basimba mama koto na ikuma nkoko. E banda makambo banda kala. Ozonga pa yonga na kozala inspiré. Allo bakaya kende veye. Allo bakaya kende veye. De priere nzoka kendaka na ende veye. Yamagoda, Yamagoda, Yamagogo, Yamagoda. Ya. Mariki. Vous comprenez? Bana balela magoda yo yo yo. Makatale alula magoda ye. Christelle Ngianda ye. Magoda. Latifa bina magoda. Na remercier mingi ba danseuse à la Timwata. Latifa. Christelle Ngianda yende mukulu Ngianda. Obi Ngianda. Elaxi. Ay bora simati. Ah, ok. Vundes. Benga Ngianda. Et tu as maman Ngianda. Vous avez un concert à Bandel, tu as un pesi Ngianda. Christelle. A balu ki a pesi public Ngianda. Faut mon Ngianda. Na benga na pecho yaka. Yo Ngianda na yo. Na Ngianda ya l'autre là. Voyez la danseuse mou na Ngianda. Mais hommes. Il y a eu longtemps à komona tu vas bayebi. Ngianda na ona Ngianda. Eh, ba nzambe tenga kuna yebi Ah. Betaka li solo. Bayebi wapi? Ah. Abina ye yaka. Ngianda na ye na. Abina ye petit sœur. Ngianda na yo. Yo mondo le ki bat na Ngianda. Yo Ngianda ya BBC ya. Na BBC automatique. BBC ya na Ngianda automatique. Subisa batu. Ah petit. Abivie respire na sœur na ngana Ngianda. Nandi magai. BBC. Ngana za na Ngianda vie. Ngianda na nge bujaka. Ngabi petit kemba na Ngianda si ya BBC ya. Bati na Ngianda. Tai. Ngianda. Petit entanga pesi Ngianda. Donc il y a un moninga na bois qui bango nyonso Christelle na pese Christelle Ngianda ba barati comme on a à partir d'aujourd'hui so bo ki on na magoda Christelle Ngianda bina magoda Christelle Ngianda donc borasima so ya appelle Latifa ya ma sœur ayana Ngianda Latifa za pe na Ngianda te oui sous son na Belange Black Panther ipa na Ngianda te yes par exemple na tala ki bangianda na bango na tala ki na fana na zimile bango tona bango la tabaso na ta bangianda Black Panther Belange par exemple na Ngianda mama yena muna ngonga masaka lingi mama na vie clair trop azana synchro ya danse na nzoto mwana wana olongo wana oyo sigo na Jula la chefutaine ya la team wata moto na bela bango ba danseuse à la team wata bazawa bien mama yaka ngoya bana balela magoda yo te ko esko na makatale après makatale esko te esko na Dorcas et Dorica vrai bébé Junior Bongonga moni mona bato te Union européenne tu fona bala te tika nyom ma mère otala biso tika ya marié ala musna ba umeli boya ngani alobaki na ye kaka ezaka kosolola abi teke bala etabika ke non abi mono kitoko akoki bena na kobalama ya Union européenne Junior donc tout puissant donc trésor mbombo donc trésor mbombo grand calais ya mboka
Paris t'appartient, Trésor Mbomboka. Beaucoup tampongo. Et là, la raté télé makaka. Beaucoup tampongo. Tu peux c'est Nagler Bouéboué, Cercy Boy, influenceur suprême. Bouéboué, l'influenceur suprême. Moutou Muzuri. Et puis surtout vidéo non mais moi un restaurant Rajungo ma SFR. Au lieu penandunda. Tika na ebio tika. Na mina zo me mayo. Tika ngaza mutandunda te. Tika ngaba jaba. Tika ndunda te. Bala mbabale na musaka bachanga ngai. Tika rajwa vanda na. Tika babilo ono nga na ebi yango. Ndeto aussi so za téléphone au communauté na so na ba partenaire na ngai. Na ebi babilo ko viali. Ebi babilo ko to mesala ngo. Ozo comprendre. Donc on appelle si ba danser dans la team ou on appelle si ba mbo théâtre. Dernière question dans la photo 6. Pardon, mes respects. Baza parmi bateaux va contribuer pour nous propulser dans Yamagoda. Basali promotion bien. Basali promotion bien, ba danser za orchestre mususu ba ko taper na rythme na. Ya omoni ngai, ezati mutayeb senga na boka bango te. Tozaki ouais, j'ai été inspiré moi-même. Na ebisi Mariki na esi manani na esi Mariki yaka. Pesanga liste ya ba danseuses nyonso. Dans le monde on a vision. Na bano nyata bango anga moko so bango na kanga ba komola bango pe na mitimo ba danseuse pe bazai belé ba danseuse pe mususu o bana ki na boka bango te eza faute na ngate parce que mon souhait était que je dédicace toutes les danseuses de la team Marie qui ne mutasala jewana ba binete pesa na wa kisasa ote wa ba kisasa na basana na kuna bali antuka na kuna yo profiter boka na o baza bata Schengen koto OK ton a tali concert échangeur na bi biloko musu pesa koto bana musu baza koto pe baza bina makasi fort. Vous comprenez, mais balembate baza toujours na kati ya musala na bité ke balembi ba prochaine son musu segoya ba kokotisa bango. Vous comprenez. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, on le 18 octobre dans Adidas Arena. Évitez ceux qui battent biso va inviter le BSOP, on peut ça show dans Adidas Arena. Na concert, ouais, mais animateur, on peut ça show. On contribue au participer dans le concert il y a le 18 octobre. Est-ce qu'il faut qu'on appelle ça show? On est orchestre shoot. Ouais. 21 mois de showman. De ton ça ba show bon na wenge. Ntana coacher za yemo. Très bien. Yemuta coacher biso. Makamno sto ça lelo yemuta laksa biso. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Oza mayele matière kotaye akanga o paza zobo tika ka wana ko déclarer ba fufu na ba plateau bato ko sola ka mingi o tika la ka bon na tutufuni na yo wana. Oza mayele zo matière. OK. Parce que tu as une école. Il y a maison mère. Vous comprenez? Nettoyer na kati antique, bah nous sommes les premiers à la moko, les deuxièmes à la. Sur les premiers zaïnan. Nani? Na maison mère. Nani? Ni bondo tanga na maison. Mais nous petite explication. Ti nazoloba. Les premiers choses zaïnan nani? Oyo mona que les premiers na bino na maison mère. Kasi yetu yone. Nani? Ibu ibiti. Kasi tu te fous. Les premiers années, les premiers il y a tout bien. Les premiers bien. Ah. Fabregas mutalibosa sala album oche wata. Yo zolo bana makambu ya ko bimate. Totolo yo zongi sukoto ndeni. Otuni question ko le kasi te. Est-ce que ngana boy parce que na bien yoka écoutez-moi bien. Est-ce que ngana âge na ngani na zaboy, hein? Na titre postille na ngana. Yo vous croyez que je peux passer à la télé pour na boya bato. Na boya neti Fabregas singa. Pour gagner, pour équiter, pour matanga, to équitanga. Naboya Déplique, to naboya Oliveira, to naboya qui là, nous sommes nombreux là, j'ai cité presque le nom de cas. Bon, aux concert à Ouera. J'aime Rose, to naboya Somo Pakala. Ah. Aux concert à Ouera. Kozali yo mto sa programme abadoza. L'équipe na TV. Au Colopé, oui, dans la maison, mais le 18 octobre, dans la poste à Ouéranson. Et ça, structure musicale et ça, la maca, pour nous en avoir concert à Miné, tu dois être
convié. Ok. So invité au Royal. Pourquoi pas, c'est mon orchestre. Très bien. C'est mon orchestre. C'est mon orchestre, mon frère. Bien, très bien. C'est mon orchestre. Tolobara na biso, tolobara na biso, tolobara mais ça palais na biso. Très bien. Palais tira la palais ko tobola palais te quoi. Très bien. Et là ça la ma bende parce que nga za mutuna la lisarate, nga tele misara papa. Nga la lisarate, nga linga respect na vie na nga. Nga si quelqu'un me respecte, je dois te respecter. Si que je suis arrivé celui avant vous hein. On a fixé les rendez-vous. On m'a bêté. On m'a bêté. Tant pour le moins sérieux. Tu vas moins sérieux dans poignet. Vas moins sérieux. Tu fixes un jour, tu fixes des RT. Bien, écoutez-moi. On va noter pour nous dénigrer tété. On va gagner un respect à parole. On va prendre. Ton a été au bengat. T'as commis na respecter yo. C'est quoi respect le faut c'est là ngango. Au moins tu es le maman nani. Maman Mimiche. C'est quoi allez là y a un bibiso. La salade. Un bibi sur la salade, il y a avocat bien maïs, bache ba fleur, lipa. Et ça linga bien donc yo ka non, nde naza nazo ka kakate na ka penza lati. Mais viali alingi salade te. Pour na ifa ka fufu ya munene, mbongo, evanda wana, bite makayabu. Jimmy Chimanga talibe porte de la chapelle abi mais non. Jimmy Chimanga porte de la chapelle partenaire officiel. Voilà, abi mais non, petit frère. Mais l'IA bilo va peut bien pour la santé, pour l'estomac. Hein? Na moni on a Ricardo pas avec Ricardo Mayindu. Hey! Yé pour faire gars fumba ba chema bakuna kati, ba tumbele Thompson na mona ota liso boy. Donc ça c'est la salade. C'est bien pour la santé. C'est bien pour l'estomac. Oh le binango oncle Gilles dit candonoisi les sec, monter maman pour finir ni tia monter mana congélateur. Venanga tout roba, venanga pachika toma. On comprend. Donc, samedi à les 9, on a Amiens. Oh, les 9. Les 9. Les 9. Combien ils sont? Les 9. Combien sont les 10? Ah, oui, on va mettre serpent. Les 10. Les 10. Les 9. La combien ils sont? Combien sont les 10? Ah, j'ai un programme. Quand tu Lazare! Sors! Ah, c'est ça qui t'est. C'est ça qui est, papa. Lazare, sors. Ceux qui ont voulu ta mort, ils se lèvent pour te danser. Honorable le bébé. Tu es au côté de Sagnon, surtout soleil na grand-mère te c'est Léo. Au soleil na déjà. Abi, yaya, côté Sagnon, c'est mon boire. Côté ça, nyonso. Donc, la Nantes, tu as le 13 septembre. Showcase est disponible. Live, on a roboyate, hein? Ils ont makatuku bien ça, mais showcase est disponible. Pour l'anniversaire, mariage. Mariage. Na numéro na mariage pena boy. DJ Zelanan. Na sepeli sabat nelo romoro. Anasimano tozoni mariage, anniversaire, showcase normal, on a terrain, on a nini. Je suis disponible. C'est une vérité. On a un doté. Bisoto Arara, 2 ou 3 personnes. Vialine Salomon Pandi, papa Yannick, motema maman Mondele. Papa Yannick, moi c'est na zemi, abo tabana mapasa. Ah, félicitations. Donc, tu es à Nantes, tu es à Nantes le 13 septembre à Nantes. Pardon, les 9, par mes respects, les 9 na Amiens, ils allaient soirée, love, et pas ya Anna Maïti dit Mbo. Ok. Salle Torobeza na katia salle Valentin, oui. Bana Lyon, pardon, excusez-moi, bana Amiens baebi yango très bien. To zalawana. Na tonga et les 10 to kati maman mokamba boyo, to kati boyo taka Corbeil-son. Et pas mettre serpent. Vous comprenez? Les 13 quand Nantes, le 13 septembre, tu le 13 septembre, on a septembre. Clarisse Mbemba. On a septembre, pas Clarisse Mbemba. Ouverture à restaurant. Le 16, le 17, na Limoges. Na Limoges, ok. Donc, ils ont opération Magoda. Opération Zali Magoda, ya Magogo. Donc, on a kuna. Oh, Mikele, oh. Na pesi, na Saint-Étienne, week-end coulé. Na Saint-Étienne bayambanga kitoko na pesi ya Dina Chouambe mtabeng senga kuna mama Dina Chouambe nkana na pesi bambo théâtre bango na papa Emma na pesi bambo théâtre sans oublier
hein, Disho Mackenzie. Très bien. Disho Mackenzie, pardon mes respects. Disho Mackenzie na Saint-Étienne, va bien en Sainté. Na pesi mambo théâtre frère en tout cas, je te porte dans mon cœur quoi. Na pesi mambo tepe na Eli hein, na pesi na Eli Bokulaka Eli Kambembe. Bokulaka Eli Kambembe, l'homme honnête qui dit, qui fait. Eli Kambembe, il a dit, il a promis, il a réalisé. Très bien. Ça, promesse est fantasmagorique. Merci beaucoup. Maître Bambou Ebola. Bokulaka Maître Bambou Ebola. Sans oublier, na pesi mbote na Ridi Ilumbe, les tsunamis. Très bien. Merci na passage na Lobeso. TV Zangonga. Yo ba TV Zangonga ba to liaka na batu. Ah bora. C'est ça. Na reso ko ba to province. Ozala bango belé aussi ça ba. Faut pesa ba to ba mbote TV na Peter Duabanza. Na pesi ba mbote ya trop donc petite sœur na nga lingaka mingi, Jolie Tambala. Beau testemai, mutamaele. Peso ba mbote ya trop ekenda gezonga raté. Yo so ekei bikende bizonga te pa na yo. Voilà quoi. Na pesi mbote na Fina Voka Stemai, la Stemai de Paris, c'est Stina Voka. Hein? Fina Voka na pesi mbote ya trop quoi. Sans oublier Ami Dambala, la maman des filles. Ah ben na pesi mbote. Axel Matouba. Axa de Matouba. Matouba, Garçon Paris. Na pesi mbote ya trop donc ya usamba Michel Mbongo na mo bana mo tozoya fête ya mwana ya Michel Mbongo, sa première fille qui se marie. Donc tozala wana be na ngape na yebisa obo solo la na bi mige présence na ezaka lokotro na yebite so koloba nini pa Michel Mbongo to benga ni na privé. Merci Coco, merci na bande santé na pesi bino so bambote ya trop bambote ndebo ya mbaki ngai na bosani pete donc Coco na santé na pesi bambote na bosani pete Coco bambote ya trop na santé donc ya osamba pe oloba. Merci bande koto balandi biso, merci na bana mon entier to kotani bala sima so inzama zugite. Restez connectés, restez branchés, nous ensemble. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne.